mbote lisusu bandeko balandi ya to comme wapi ndenge to mesla ko kutana biso na bino esengweza nga na motema ndenge na yebisaka bino na sepelaka komona bandiminio surtout contrat to signa biso na bino to lobela na kane to solo laka to talisaka bino be maye oye koleka na mboka na biso Congo mambi yango za lolenge nini to zomona biso niyo surtout na ba réseaux sociaux ezali kombo be ya moto moko mais na ko kanisa mokolo moko boye honorable Daniel Safu ayebisa kinga boye ndeko nanga Didier yoso journaliste yoso mopanzi sango awo zo bundawa modonyo soso mona ngo zo bunda jour nzamba ko pesa yo chance ya élévation binemi na yo ezaka bandeko na yo ba journaliste ne ba panzi sango Daniel Safu ndayebisa bongo honorable Christelle Vuanga Mukongo idem ndeko Eliezer boss ndenge moko. Maintenant quand tu as lelo oyo na réseaux sociaux ba pandi sango na ba pandi sango ba ba député bo wolela ka nini e bo wolela professionnalisme profession to ezaka jalousie mal placée to zo la bande de la télévision journaliste akolobake na ye ko pesa droit de réponse na makambo ndeko Eliezer alobaki ngai journaliste nazali professionnel oui yo c'est professionnel yo yebi français mais ozo répondre émission on ndeko Eliezer c'est na lingala yo pozo répondre na lingala yo yebi ba français ko le ndeko Eliezer autant ko le kai mais c'est la émission en français répondre ndeko Eliezer en français olobi makambo te droit de réponse yo professionnel en média ba répondre en place nini na plateau na émission national télévision oyo makambu oyo ko répondre balobaki yango ne babenga droit de réponse mais yo okesa droit de réponse sika nini yo muto yebi yo ne coopération yebi oyebi koloba na la poto mais o kosa droit de réponse na lingala o karata sonité ndeko na ngai profession tozo sala oyo tozalo ko ba minganga ba avocat bazalaka ba moko lisanga mais ya bino na ebite komi kindoki na jalousie mal placée. C'est pas normal mon frère, c'est pas normal. Tozoka temps ya ko avancer ba idée ba sija kitoko totombola mboka na biso Congo. Le pays et c'est la poste na biso, le pays a besoin de nous comme journalistes ba pandi sango. Mboka oyo kufi nzela malonga ezalité l'autre dit que ezalité maille ezalité et là comme on avancer la mboka oyo ezalité totalement to la ki saba kondi ndenge mboka zo kufa non et comme akebande ko na biso oyo nzamba pesi bango chance ya kotombwama parce que tant que zo bosa na kaboye ba que toute autorité vient de Dieu muto nyonso akomata c'est que nzamba le baka un jour moto na ajbo na nebo ya kokoma kaboyi o hôtel melanga ta mokolo moko te ndeko na ngai piaka e ba na jour te jour bem da zo mbongo e ba na jour te kokoma piaka ya no sakate ke un jour kokoma piaka kokoma pe na mbongo ya no sakate to tika jalousie mal placée to sunga bandeko na biso oyo ba tomba ba ko ba député nzamba pesa bango sagesse na intelligence bakumba fierté à corporation. C'est ça oyo Congo et a besoin d'ango unité na ba moko de bande ko na biso basala musala ba parce que un jour ba okende biso peut remplacer mon place wana les anenge lo lenge nini kaka bitumba ba remarque banda yo sala ba remarque ni ne so proposer pour na mboka au Congo te to ke kuni na assemblée nationale to ko sani wato kangi page ya bandoki ya mikolo azo bakaka ndeko nanga ba yibisi oyiba yozo yibi okosi oyibi mbongo nyonso okoko tika bandeko ndambuto eza mbongo aletati ba biyiba mbongo alete yo kotisi lo boko yibi nyonso okena yango boko bandeko musu batikali bako yiba kate yo yibi nyonso siko bandeko batikali bako yiba pete kaka yo yiba yo dozo na permission nze ba pesa monsieur oyiba to moi dossier masango kuna ba de bakeli kwa masango ministre titel ministre technique ya makambo etali masango ya agriculture ye mokatikali
ba ministre oyo batali makambo wana ti ya secteur wana bakei koluka masango nini ezobata makati wana na Congo toyebi ke makambo etali masango eza na ministère ya agriculture. Ministère ya agriculture nde asokipa na makambo te bilanga ba masango ba manioko awa na Congo masango ezali te. Oui, masango ezali te. Tant que koluka masango, est-ce que ministre titel technique ya makambo etali masango akende kila bino ba photo yango lezo sekle tele na photo wana ba ne basaye kuna mbongo bosali mission wana ekoki fonlanzaka nya makasi c'était ministre na tikali pour nini ministre de l'agriculture a tikali pour nini Congo ezali masango posa ya servir mboka posa ya kosunga ba congolais bo fongola biso nzela bo fongola biso mitema to ko servir mboka o lolongo mosusu ba congolais bo sala soudé ini bo to direction moko to komu wap ndeko elese to koma bo ka makambu ya solo aweza kijale loté. Il faut recadrer quelqu'un. Tozoki kule na Assemblée nationale et pas wapi honorable Christelle Vwanga Mokongo mokolo alelo accompagnaki bande ko kuni na kati Assemblée nationale. Bon mona musala ba député ba panzi sango na biso ba ko sala musala malamu. Il faut qu'on féliciter ko tombo la ndeko na yo atombo ami to kumba na elongo na honorable Christelle Vwanga Mokongo ye wana amemi mobeko na mboka oyo toyebi lisanga ya ba médecin ya ba infirmier kuna honorable Eliezer Tambwe amemaki ba femme sage lelo awa ba laboratoire nyonso tu ya mboka Congo ba laboratoire yo kobela malaria o kobela typhoid avant ba confirmer traitement ba repesa yo il faut ya sala musala na ye so asisi diagnostic na ye nde ba traiter yo malade oyo zanango bandeko wana basangani na sima honorable Christelle Vwanga balobi ete biso tozali no reconnaître officiellement te lisanga na biso tomonaka ba infirmier ba médecin mais biso ba laboratoire ya Congo associé na biso lisanga na biso yo ba yebi yango te mema yango comme yo za molobeli ya mboka Congo tomonaka yo soko telemi likambo ke na ngoti na suka honorable Christelle Vwanga Mokongo Elia Funa da bandeko nanga bazina makala Selembao Bumbu ngiri bandal boboso na tei surtout bana fokombel bana mboka sika mboka ya koko na ngai na zo bimamo na zo loba bana fokombel boboso na raté elongi oyo honorable Christelle Vwanga Mokongo kala mingi te da 200 jours awa bozongi ça y est parce que ça fierté ya bana Funa fierté ya bana makala bana Silemba bana Bumbu ako ça fierté wana na yimba comme na zo loba a memi ba laboratoire ni surtout kuna na Assemblée nationale bakande ko déposer mobeko o etali lisanga ya ba laboratoire nyonso ya mboka Congo bako débattre yango na Assemblée nationale après bako zwa mokolo oyo babiki banda lelo oyo mobeko oyo lisanga ba laboratoire eza reconnu officiellement dans l'état congolais officiellement na kati ya mboka Congo musala ya député yango wana député azali mokeli mibeko na lingala député national azali mokeli mibeko mosala oyo honorable Christelle Vwanga kosala lolenge mosala na ye elobike honorable député national nyonso surtout azali mokeli mibeko ye pe amikiti sinon de la population ayami ba laboratoire boyoka yemo honorable Christelle Vwanga nenga koloba boyoka pe l'un de bakambi ya coopération wana oyo esangisa ba laboratoire nyonso ya Congo ye pe alobaki na mikona biso ezali kuna na Assemblée nationale bonde ezalaka bino ba député oyo bozozelaka kaka campagne banda campagne se banda kala banda contre na Assemblée nationale sala nini Assemblée yango sala nini oh naza député national Kisenso oh naza député so ya oui Kisenso depuis 2006 ba problème nombreux za ko commune Kisenso wana mai ya malonge za lakate nzela malonge za lakate courant malonge za te insécurité paille yo ba le comme député depuis 2006 otambula na comme Kisenso nini eso sala bilan na yo ba Kisenso bolanda ngai to telemi na Kisenso to que la terrain wana riflar ou bien la terrain cimetière ou bien kune na Saint-Étienne yo face à bana Kisenso bilan batu na yoka loko moko so ko loba soni na bino ba député soni na mawa
bolanda honorable Christelle Vwanga muto ya kosala fierté ya Assemblée nationale kuna na Kalibulu. C'est quoi? Hein? J'ai peur. Vous avez peur? Oui. Vous faites jamais. Vous faites jamais. De la représentativité et pour ça je vous salue encore et donc j'ai accepté volontairement au premier appel que j'ai reçu de porter cette loi parce que à mon avis c'est une loi qui peut révolutionner les choses. Je suis défenseur de droits humains et des droits des femmes. J'ai beaucoup travaillé dans des camps des déplacés. Nous sommes dans un pays où aujourd'hui on estime que nous sommes plus ou moins 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants représentent également 100 millions de risques en matière de santé. Lorsqu'on parle des camps, non seulement des camps, mais la promiscuité même dans les grandes villes, à tout moment, on peut développer des pandémies, des épidémies. Mais aujourd'hui, nous avons une loi qui nous permet de mettre ensemble les forces positives qui se battent pour la biologie, qui se battent pour les diagnostics et pour la santé en général. Je prends toujours l'exemple du Cuba. Il vous souviendra que pendant la crise sanitaire, ce pays s'est révélé un pays qui a investi dans la santé, et notamment dans les biologistes et les techniciens de laboratoire. Ils ont même prêté leurs techniciens à d'autres pays parce qu'ils avaient développé ce domaine-là. Et c'est parmi les pays qui a bien maîtrisé, qui a bien géré la crise sanitaire et accompagné cette proposition de loi. La deuxième raison, j'estime que la République, lorsqu'on parle de la répartition équitable des richesses, il est de notre droit, en tant que député, en tant que représentant de la population, de savoir que chacun par son travail a droit à un salaire équitable et à une reconnaissance par rapport à son travail. Il n'y a pas de petit travail, il n'y a pas de sous-métier. Et j'espère qu'à travers cette loi, qui aura non seulement une cohésion de force positive, mais elle nous permettra de militer pour les droits économiques et sociaux des techniciens des laboratoires et des biologistes médicaux parce qu'ils font un travail remarquable. Et donc, j'ai parlé de ce que moi je pense, mais je vais donc donner la parole respectivement au président et à la présidente régionale pour nous donner un peu l'économie de la loi et ensuite il y aura quelques questions et nous irons déposer la proposition de la loi. Je vous remercie. Qui, depuis le 3 janvier 2023, à travers un message WhatsApp, on s'est connus. Nous avons posé notre problème et le processus a commencé de pousser. Et aujourd'hui, je veux dire le couronnement de cette première étape qui consiste à déposer ce projet de loi portant création, fonctionnement et organisation de l'ordre des bourses médicaux et techniques. Avant de commencer, au nom de l'honorable, je tiens à présenter nos excuses pour ce qui s'est passé hier. Le rendez-vous était
de rédiger ce projet de loi. Premièrement parce que il est établi aujourd'hui la biologie médicale, la profession qui est la nôtre, contribue environ 70% sur les diagnostics de certitude. En sens que dans les processus de prise en charge, les laboratoires, c'est nous les laboratoires qui donnons la certitude de l'existence d'une maladie. Et il est important, dans ce grand pays où nous représentons plus de 97% du personnel de l'institution médicale, il était temps de mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans ce domaine parce que un mauvais diagnostic est fatal pour la vie humaine. C'est ainsi que les biologistes médicaux et les laboratoires réunis nous sommes dit qu'il était temps. Il était temps de mettre de l'ordre chez nous parce que tout le monde aujourd'hui en RDC aime les laboratoires. Tout le monde aujourd'hui veut faire les laboratoires. Mais tout le monde n'est pas qualifié de faire de laboratoire. Si vous parcourez dans nos cités, dans nos quartiers, vraiment le cas de Kinshasa, vous verrez partout, même dans un centre où il y a un centre de 1 mètre carré, 2 mètres carrés, vous verrez écrit en grand laboratoire. Mais dans la plupart des cas, dans ces tableaux, c'est comme ça qu'on les appelle, il y a sauf le laboratoire. Parce que le laboratoire de biologie médicale est défini comme étant un site où on réalise des analyses de biologie médicale dans un local par un personnel qualifié et avec du matériel répondant aux normes. Malheureusement, à travers le pays, peu sont les locaux qui répondent aux normes ou aux critères de la laboratoire de biologie médicale. Sensible, nous avons jugé utile de rédiger ce projet et de chercher qui pouvait l'annoncer. Et Dieu merci, comme je l'ai dit à l'introduction, depuis le 3 janvier 2023, l'honorable Christelle a accepté volontiers. Et nous sommes là aujourd'hui pour protéger, chercher à contribuer à la protection de la vie humaine, de la vie de la population congolaise à travers les résultats de laboratoire fiables. Et cela aussi va nous permettre de soutenir les projets mieux la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État. La Congo et la Moussala, les biologistes médicaux, les techniciens de laboratoire, nous sommes par examen à Bokuto, par examen à Makila, par examen à Masuba, nous sommes au laboratoire, nous sommes des examens. Les autres, moi, honorable Christelle Fwanga, Oyandini, comme Mamutumba, il y a projet de loi à l'Assemblée nationale pour l'Anda. C'est là que nous avons dit que chef de l'État a signé pour les lots Moussalo et Abisso et la technique laboratoire dans la ministre de l'État. Ils ont le coup de Bana et Tozali, Baminga, Nakati, Yaminga. Pour épeler, Bakalizaki, Somo, Toa, Bakate, nous sommes allés au Tozali. Dans la classe, tout ça rappelle Moussalo et Abisso. Nous sommes allés pe mokomi na biso tozali nakanisi lwa oyo mwana mboka Christelle Fwanga abibi komema kosala mosala malamu mpona biso mpe kosunga bana mboka ya Congo mingi na sens que biso nde topesaka résultat ya précision erreur moke epai ya biso ebomaka. Alors esengeli ntango kosala na laboratoire tozala na bandako ya malamu, tozala na bisaleli ya malamu mpe bayebitaka batanga laboratoire nde basala kosala wana. Po tomoni na mikolo oyo bayike ebele batanga classe na biso te balingi mosala parce que na
nayebi te mpo na nini ntango mosusu topesaka mbongo nayebi te ntango mosusu toza bachercheur likolo nyonso toyebaka moto oyaki kotambola tokomona na misale na biso oza na malaria oza na diabete maladi no maladi esili te biso tosalaka balo eza esengo nini mpona mokolo Merci Bandeko Balandi, merci Mingi, toi ça qui dit la matondo. Na mama ni mama, honorable Christelle Vouanga mo Congo. Dans le bibo mama na ngai. Kotika la kasimate, kolandara biloba le batote. Bunda pour la République démocratique du Congo, il faut bunda pour la mboka oyo. Mboka na biso Congo, so biso ba Congolais ba Congolais to bundu te, mo so bunda pour la biso azali te. Tala Bandeko ba laboratoire. Nani ayebaka ke basarisaka bango lokola kaka baminganga ndayebaka azali te mpo na yo nde toyebi ke no orke balaborateur bazalaka na département mosusu baminganga mpe baza na département bango nyonso baza baminganga te lelo oyo tokozwela nde tobandi likambo oyo lelo awo dépose mobeko etali bango totala ndenge bakoelabore yango na kati ya assemblée nationale toyeba mokoloni bakotraite yango tokende yango malembe ti do ndoto ekoma réalité oyo tolotaka non ekomi réalité. Et donc, les lois honorables Christelle Vouanga pour la laboratoire à Salé Moussa, le lengue longobani. Donc, merci Ming maman. Continuez kakaboye. Toke kuna na commune ya Sele. Commune ya Sele pa iwapi. Hôpital et bongami ndaku. Hôpital et bongami ndaku ya batu. Et puis hôpital ba tongo place ni nanzela. Hôpital et bongami ndaku. Hôpital beso mona wana. Et ça tout justement moi soko komi na pont ya Kinkoli. Pont oyo kaboli koto okei maison communale à Sele koto okei place bandaka ba déjà usine à savonnerie zawana batu mo ba kote ezalaka te na quartier mo ba se wana batu mo ba kote ezalaka te batonga hôpital na nzela ezina commune à Sele beaucoup mais c'est sur les place na corrompu incapable ya refongola nzela oyo na sima wana ezina cité munene ba hôtel ba flat ba entreprise aminene moyen base la accès la ressource pour ni moto ya tongi ndak hôpital e bonga ndak ba ba kolela hôpital na nzela na commune Sele soni oyo wapi soni oka honte ta bozo benga o nga gouverneur ville Kisasa o nga buku mesa commune Sele ta soni yango nana teke sika o pose la solution il faut fachi beto ya sur place wana pose la solution il faut que la gouverneur à la place wana c'est ça pour solution côté ya na zolo bana mboka o ere comme na bilan o salaka nini po na mboka na yo nini yo sala po na mboka na yo nini pe singo sala po na mboka na yo. Merci Bandeko Balandi ya to komwa pour les anti valeur o biso to kondanaka awa na to komwa ele ko ba anti valeur to bundisa yango to kondane yango tina suka yala lo ba na ibadi l'émission oyo na ko senga na ba panzi sango tolingana na ba jeune na ba papa biso nyonso tolingana o nyonso bengi ba panzi sango coopération ezawana INPC c'est ça qui est comme ba chaîne sur télévision na libi c'est ça qui comme ba chaîne INPC comme ba panzi sango toyeba ka ko solola ba kuluti na biso bene na biso bandeko na biso mususu o ba tombwama te ba pe ko sunga bango na zona mususu zo ko la télévision ngana tanga mo zo yo ngai Eliezer te yonga mo la tangisa yo ngai Didier Kiku na zamu la kisina yo mettons sur le bagino Eliezer
atangate atanga kimukolo parce que ngamo konde ko dili atangisa yo je t'ai enseigné oser ba bien otanga na école na nengo na zama la qui se place yo tanga na tangisa yo parce que combien de fois y a mon grand maître na ngai le assistant na ipen combien de fois mon frère tant toujours que la télévision micro et commissaire biso hein et l'on a biso ba kambusi na mututé bozo déborder na limite mo longo banité ozo critiquer des émissions lingala que mutu c'est que émission lingala ça ko za maile oui yo zo répondre na monoko nini répondre en français peut-être zimayo ozo répondre na lingala et puis le besoin ça droit de réponse parce que la rango na chaîne na télévision na plateau oyo batareki combo to bala makambu oyo le biki non na ba version musu ça se contre na pesa ndé on a pas grado de réponse oyo c'est droit de réponse de émission yo professionnel yo le biko tanga yo tanga ko le kabiso ozo ba diplôme 1000 to tikelio mais tela buso bana yo siko c'est ça les Congolais les Congos d'aujourd'hui. Si tu as mis à Kolonzambe et il y a un mabote na bino to kute mo komalobi.